Je salue tous les internautes. Mais je sais qu'on commence une belle journée par un bonjour. Bonjour aux fidèles internautes qui sont toujours branchés à l'internet devant vos ordinateurs. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, ici en Afrique, nous avons l'Angola, le Congo, partout là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec tous. Et bienvenue une fois encore de plus à l'édition d'aujourd'hui de cette émission Mulher Batalhadora. L'émission Mulher Batalhadora, comme je dis toujours, c'est une émission pour moi et pour vous, pour nous tous, le bénéfice de tout peuple de Dieu. Mulher Batalhadora, c'est en langue portugaise, que veut dire une femme forte, une femme capable qui frappe le porte par-ci par-là. J'ai toujours dit, les mamans, soyez à l'aise, parce que nous, les femmes, de manière que nous recevons le message, c'est pour cela nous sommes le premier, quand Jésus-Christ était ressuscité, d'apporter le message aux autres. Vraiment, ce sont les mamans. À l'édition d'aujourd'hui, je reçus le frère Didier La Solution. Didier La Solution, c'est un grand chanteur vraiment, mais à se retrouver en Angola. Donc, il y a expliquer le pourquoi. Et puis, à la préparation, il y a un album, à studio. Donc, qui sont dans un studio quelque part, ils appellent Maki à Makambo Belé. Maintenant, on vraiment avant la bande émission, on remerciera toujours Batouba pour Yarabiso spirituellement, financièrement. Naïf Sabino Kenzambe Nanga Oti Kabinote. Nous allons remercier premièrement les collaborateurs Nabiso au Bazakana Irlande, le couple Vicky Ozana et Mado Bikebo. Je remercie encore notre grand papa, là où il est, Papa Pierre Diavanga, que Dieu te bénisse, notre pasteur, le père spirituel de Mulher Batalhadora TV, Serge Lotumba, le révérend docteur pasteur Mbambi Israël de l'église Salem à Lemba. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le groupe Kaya Saint-Augustin. Nous allons remercier encore Lydie Moussouamba. Nous allons parce que le fait que vous avez partagé, il a une manière aussi à évangélisation. Binope, peut-être la première fois au côté de l'émission Mulher Batalhadora TV. Ceux qui ont assisté à l'émission, partageant et vous allez bien. Nous allons remercier Raph Nguindo, il y a Congo Promo. Vraiment, si tu as l'impact Mikolo, ils ont Congo Promo. Bolanda Biso, vous allez attentif pour na kolanda li solo, to sola le na frère Didier, La Solution. Basantu baguma melio nani mosusu toguma melao maeba kufao jamais bakoki connaître la mokelio soki ngai nazana pema pourquoi ngate nanetola yo nde mokelio nandimi bonzambe na yo nato vraiment tosasoli bonzambe na yo efandisa ebele na bamikolo Yesu na ngai zolula lelo bango baleka kaka na bonzambe oyo tika toloba bonzambe na ye Merci beaucoup. On a lobby que le lot invité Nabiso Aza musicien. Et puis notre Dieu, il est celui qui siège parmi les louanges et adorations. Donc on bandit dans l'ambiance moka bien. Bonjour Papa Didier. Bonjour maman. Frère Didier, pourquoi Didier La Solution? Est-ce que Kombono vraiment est à famille Angoana? En fait, Combo Didier La Solution, merci beaucoup pour la question. Didier Solution, il a Combo et Pesa Mienga Angola. Après Koya Angola, né nazaki Combo Didier Solution. Combo nanga o babotelinga nango eza Didier Mabika.
en fait Didier Mabika sikoyo tellement que Didier Mabika c'est un mot ça signifie moko avec beaucoup de problèmes. Mon pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Daoussa, il y a Vassilom, Erayoka qui combo wana, Aibisingate. Combo dans la signification moko ils ont mérité pour nayote. C'est par là né Aibisingate, nazo pesa au combo asika. Nakata mateya abisinga bando benganga à partir de désormais bando benga yo Didier Solution. Désormais le penga pena zo porter combat Didier Solution. Mais frère Didier, ça moi pas cité parce que le Congolais va y bien combo ya frère Didier Mabika de repente balamoko boye, bo excusez-moi répète c'est en portugais, balamoko boye au changer comme commune à Didier Solution. C'est le nom qui a changé la personne ou bien les deux noms qui peut changer la personne. Bon, webi combo ils ont un pouvoir mon makasi. Oui, lelo Jacob Jacob au benga lelo Israël. Jacob signification nango toyebi kazaki moyibi même Abraham. Donc Nzambe akutana Jacob aye ko changer combo habité désormais dans bengo sous Jacob te dans bengo Israël. Donc je crois na combo il y a une puissance moko dans na sima combo. Donc ko zwa lelo combo Didier Solution et ça nango mabete et ça pena bien makasi. Frère Didier, excusez-moi, mon cœur, on est vraiment ça profond à bissoter parce qu'on évoque toujours au nom les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'obé d'abisso mon qui est parcours à Vinayo, avant comme à l'élo Didier Solution. Tu étais qui? Oyambi Christ et quand? Parcours à Vinayo et vie musicale paix, na Vinayo chrétienne. Bon, merci beaucoup. N'habitez n'a pas simbela au micro pour n'amoni se déranger à trop. Nga na bandi carrière nanga bon nakati ya Ekodim comme moi na Nzambe no surtout nandimeli Nzambe nanga nakati ya église cité Bethel et zami na Congo na bandi wana nakati ya Ekodim na évolué nakati ya Ekodim. Après na Ekodim il y avait beaucoup de prophéties. Dieu me parle pendant le belanga trop selon ma prophétie. Après n'a pas évolué trop na Matadi. Papa sœur Benitité on a salué Azana Matadi kaka toujours na l'église Bethel. Après Bethel né Nzambe à permettre que tout se séparer na Bethel l'église Bethel à Matadi na Yozonga Congo. Né après Congo né tokutana frère Mike. Après frère Mike Nzambe à permettre que lelo tout ça la chemin na biso. Merci papa Didier. Mais c'est que Koyemba au banda kiango depuis na Ekodim. Donc ils ont conviction Nzambe déjà pesi panayo. Bongo e banda kindenge nino ke kutana frère Mike. Azola ki o wapi tu chantais déjà quelque part ou bien yende mutalibo soit bimisio pour to yeba frère Didier. Bon, na sepeli na question yo pour na lingabeta c'était place pourquoi frère Mike to yeba na biso na ekala et ko sala erna zongaki Congo. Après Matadi na zongi Congo sali que frère Mike na kata église cité Bethel nazo yemba na kata kilt troisième kilt frère Mike ayoki nga ko yemba ne asala ki appel pananga abingisinga abisinga non frère je meningo zo yemba on a sepé tout ça la carrière na yo. Donc c'est par là ne to bandaki to débutaki na frère Mike carrière na biso. Donc frère Mike a reconnaître kinga bien pena na kata église cité Bethel les jours là a yoka nga ko yemba. Soit yoka nga pété il y a des fois pena ngana se retrouver pas frère Mike Kalamba été. C'est bon frère Didier mais au bandé koyemba dans une église qui type tu es dans un cottret aux limité. Mais frère Kalamba ya yé lelo a la kisibiso parce que ceux qui muta samba na Bethel te o yeba yote. Donc frère Kalamba quelque part abimisio que Congo mobimba ba yebio. Est-ce que tu oses reconnaître ango? Pourquoi pas na reconnaître pena oyo Nzamba sali et longo na frère Mike Kalamba obi ke lelo soki na komo yemba boye c'est par rapport à frère Mike Kalamba et pour j'ai appris beaucoup chez frère Mike Kalamba et je nazo saluer na maman Peniel na lingabino makasi beaucoup donc j'ai appris beaucoup chez frère Mike Kalamba et na koko ignorer telo moko te pas frère Mike Kalamba. Mais frère Didier, pourquoi la séparation? Parce que l'ingika à cause de la leader na yo moko propre. Ce qu'on reconnaître le frère là, pourquoi pas au demeurer Karanakati orchestre naïe?
décision ya kobima euteli wapi. Mais moi je crois que batumi balé ceux qui déjà moko abimi c'est dû à quelque chose, la séparation yaka pambate. Bon, merci beaucoup na question yo. Bible solo ba toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oyebi eza azarte eza par la na plan Nzambe Nzamba planifié kiango. Oyebi na kata nzembo nanga na zemba réalité à vie nanga et meminga na kata destinée. Oyebi il y a d'autres réalités mususu kokuta na na vie yo kansi nzoka nde ko détruire vie na yo bien ko boma vie na yo nzoka nde ko provoquer destinée na yo. Oyebi na sepelaka na question muta comment ko se poser après kokota na kata destinée na yo comment yango wanako izaba question moko bien makasi que ozalaki na kati ya ba réalité oko se poser ba question na te que comment na yango wanako izaba bien makasi. Donc en fait ngana sepela na séparation na frère Maïgité que ba réalité na kutane nango peu n'importe ba forme no surtout na kutane nango nzoka nde na komema na destinée lelo yo na komema album ma destinée. Donc ils par rapport à volonté Nzambe, ils par rapport na nga penate pour se pena pour nanga et oui tout tala ba réalité na zaki nango je pas na ko sepelate pena ko obima leader ya place moko boy ozala leader pour obi kozala leader ils problème akasi ils facilité ozala leader nayebi ba passion frère Mike anyo kwa maka kozala ko se tracasser tout kozala leader lelo ils par rapport à volonté Nzambe et aussi ils ba prophétie Nzamba loba ponanga lobango je m'attendais pas ndenge ni kokomela et comme subitement ndenge Nzamba permettre la. Merci frère Didier. Le ndongo lobi que ba circonstance mususu ezanzambe muta permettre ngo poto koma na destinée na biso. To lobela muki album na yo. Ou ils appellent intitulé Destinée, hein, ou la destination, non? Ozokiango par la conviction ou bien makanisika parce que aujourd'hui nous sommes dans la réalité belle tout le belango un peu après où est commis que même muto ensemble la ranaïté mais na église azoyemba parce que il a une belle voix. Est-ce que yo zala qui conviction nzamba pesa ki yo po o intitulé album na yo? Par là na ko beta moi c'était muké surtout na ba musicien yo ba c'est la rapé lobby passe la carrière na bango ils a facilité ils a nango quoi na koloba nini pena momoko po na senti yango bien obi koza na kati église et pour fuka eloko moko boye oko ebate que na sepelaka ndete na maboko yo babetela trop ba musicien na kati église po yango nde provoka ke loko moko boye oyo et ça la ka ba musicien ba koma orgueilleux trop par là au monde que musicien au lieu aluka tonga destinée na ye akomo luka maboko babetela kaye yango moni ke koma ba guerre trop na ba pasteur rebelle moi musicien koma païen bakoma benga ba musicien païen biso pe to leki na ba chemin na kati église aussi na kati église na yebi force ya église donc na kokolo ba pena moi mukie concernant album ma destinée ezaki conviction ko uta pa Nzambe ezaki conviction ko uta pa Nzambe et aussi quand Nzamba lobelenga pour album oyo abisingango plusieurs fois à part dans ba prophétie abisingango plusieurs fois na mboka ngola na sepele nango penati tellement à bêtise azo le belanga trop le belinga trop na yokuta na pasteur nanga pasteur Idausa na solo na ye abisinga frère Didier lokola Nzamba lobelio eza conviction yo ki pena eza ezo osenga pena ondima osala ngo ndenge Nzamba zo tinda osala. Après ça il fallait sonner madame nanga za na Congo na saluer chérie je t'aime beaucoup donc et ça dit que être solo na ye il y a ndimagité po nangola na yaki na programme susu to yaki na programme na zonga na Congo sengi na senga frère Mike Kalamba na tikala et ko sala que être solo na ye et comme qui problème ya ko se discuter avec beaucoup pour na que andima pena na tikala na sala album pour ko sala album mais album na ba album
album au sali album ya mbamo na koti lelo papa na koti na sali album na album ya ko bimisa de meilleurs na yo ils aura beaucoup de temps beaucoup ni ma frère Mike Kalamba a sali album après 4 ans album bomo na o je suis une étoile donc ça l'a mis pendant 4 ans pendant 4 ans donc si ko ngape ko ndima ko fanda au comme roi célibataire moko boye alors marié on azali donc nzambe azaki longo nanga na senga kinzamba edenga a fortifier nga po nga mona ko kate nde esala ke parlando na ko sona madame et aussi na convaincre avec notre parrain to convaincre ti nzamba yo permettre que to bandi chemin na bisoke na moi ba réalité quand na imbika na nzimbo ma destinée na ba réalité nde aujourd'hui to ko lobela ma destinée donc surtout comprendre ezali conviction ya Nzambe. C'est Dieu qui t'a donné la conviction pour ça l'album Wana ma destinée. Mais Nayo qui a cité Kombo ya pasteur Nayo, il est ton pasteur quand parce que tu viens du Congo. L'église est en Angola, je profite aussi c'est l'église Voici l'homme. Nós aqui em português falamos que és o homem. Cristo et Angola. Mais toi, tu viens du Congo. Là, comme pasteur Nayo, parce que peut-être, moi, je ne comprends pas, hein, musicien ou bien dans le monde des Belé, il y a plan sur les Belé, bazo bima Congo, bazo en Angola. C'est là qu'au Congo, il n'y a pas l'argent pour réaliser le projet Nabino. Bon, et ça, il y a un penalty. Oui, bon, on a salué pasteur pour la saluer qui n'a été pasteur Daoussa et à Vassilom, je l'aime beaucoup. Ezaki na Congo, pasteur on a sur la bisona mingi c'était maman SP ndé à salaire qui à partir maman SP ndé salaire qui to kribana yende madame ya pasteur Daoussa il a salaire qui to yebana pasteur heure to yebana pasteur na Congo yo sala que pasteur à mon anga trop na comment okeni na betel ya ba tantôt plutôt abisinga ke frère Didier moni ne bokenda madame à église bo yo ke beta bo na comment beta banzonzingi trop surtout na production na frère Mike abisinga na ko préférer bosuka église moko bondo sambela yo na madame na yo mais normalement luka na ko église nini po j'avais beaucoup des églises sollicitées aucune église bo bana pour ça bapesa yo mwambongo siko tellement que ko luka wana nzoka nde na koma ko luka ko se perdre ne par là nde era patosona pasteur azongi toma ko se soloka na trop après ne pasteur er na ye ko yangola na mona ke église malama au sambela ezaki Vassilom. Pourquoi Vassilom? Er na fani na kata Vassilom. J'ai appris beaucoup chez pasteur et j'ai appris beaucoup dans la église et aussi Nzambe a inspiré banzembo ebele na kata Vassilom à partir matin à pasteur banzembo lokwa ma destinée banzembo lokwa ba kake il y a beaucoup de chansons il y a banzembo lokwa nzembo lokwa je t'adore il y a beaucoup de chansons au yoka er album ekobima donc j'ai eu ça na kati ya église Vassilom donc ya ba église mususu okende boye maman au lieu et pour son na kati ya destinée et sur na kati ya libulu moko boye au se perdre et lingo bateke ba église ya mabe na zo ba église ya mabete donc na lobby il y a d'autres églises apprendre pour bible zo ba que il y a des faux il y a aussi des vrais donc il y a aussi d'autres églises mususu et ya mabe au côté na boye au se perdre pour awana Angola na Vassilom bafuta ngambongo te je suis pas payé naza nanga musicien simple comme tous en frère Nabiso Jacques aussi c'est un bon chanteur bon bassiste frère Moraza na talent belé donc bafuta kete loko mon côté notre frère chance au moins pasteur aussi notre frère le sous-soir à clavier avant mon pasteur donc bazaba tout moko bana ndako donc nzamba sali biso ngolu to se retrouver na kata église pour que to s'épanouir donc nazo kumisa nzambe ko za na Vassilom na osenga mon frère Didier to lobelango tango musique et aussi là au lobby parole mon kwana ki okome ko beta bazonzingi bozui œuvre de Dieu bo commission comme commerce je veux pas critiquer au lobby pe que une église ba futa rabinoté mais avant mon ko za na Angola frère ba comment on a un contrat donc pasteur après culte
offrande et etika na ndaku ya trésor parce que Malachi le binabiso apporté dans la maison du trésor. Donc ils ont ndaku mo fait vendre à mbongo. Mais na fin un culte pasteur a commis tourmenté à luka pesa ba frère ba musicien mbongo, peut-être aussi ba paye, mais parce que na kati église ba bon musicien bazate, donc ba pasteur a commis ko bon musicien par la voix, je sais pas mais to lobelango. Non senga frère Didier yembela biso sous moi lo yembo mora kitoko adoration ya kati. Nani akokaki konima moboko libibwela koma mokonzio. Nani akokaki konima moboko libibwela koma mokonzio. Nakati ya zamba nzoka pona makina nzambe. Nakati ya zamba nzoka pona makina nzambe. Nazomata batotoka nzoka na yebana na ngana nzambe. Nazomata oba otoka nzoka na pona manangana nzambe. Makolo tango nyonso nzoka na yebana na ngana nzambe. Na solo ya motoki baba kolinga mafuta na komi mokonzi reality ya vinanga emiminga opesi valeur Jésus ma destinée vraiment réalité ya vinanga emiminga na destinée ngoyo ubongoli opesi valeur Jésus ma destinée. Azali na eleki bandoto na eboti likuna na baya bateki na babaya bakanisi ba komo bandoto bateki na Egypto bakanisi ba komo bandoto baseki yo balakate baseki yo zwaka mokanda te vraiment baseki yo balakate nzoka yango nenzela bokoma likonzi ya famille Joseph likonzi ya famille. Il est le maître des temps et des circonstances. Ye asimbi bomoinanga na maboko na ye mokote ya kolongola oyo aloba Jésus ma destinée. Toke Jésus ma tikanga na kumamela na ngawe bienvenue na ngaye na umela na makolo na elokola rite pembeni ya Boaz na umela na makolo na elokola rite pembeni ya Boaz ata na zile lote na penser ya Nzambe na ponama ata ozile lote na penser ya Nzambe yo ponama mawe koti moka mobimba na liloba moko Lazara sekwi vraiment mawe koti moka mobimba na liwa moko Lazara sekwi koseka ya penina ememeli ana Samuele koseka ya penina ememeli nzoka ana Samuele nafandi na kozela bilaka na ngai destine na ngai na maboko na ye lelo tofandi tozozela bilaka na ngai destine na ngai na maboko na ye. Notre Dieu siège parmi les louanges et les adorations. Musique et simbaka vraiment mitema. Tu sais, ce qui m'entend ça, il est bien, faut qu'on commise sans Zambé. Pas question de polémique, c'est une belle chanson. Donc, mouto à cause opportunité, à cause non, faut pas cause opportunité. Il faut qu'on sombe album oyo. Chaque fois que l'ingo la lozo la mukayoka musique en Zambé. Chaque fois que la mukayoka musique en Zambé. Non, c'est nga la famille mabota na biso boka musique en Zambé. Ça qui toko ming musique yo. Nazo remercier encore famille Mafina. Tsunami famille Mafina na mona gas Mafina. Et si ko zali na musala oyo zo sala pona œuvre de Dieu nzamba pambola yo. Nazo remercier famille Mawanda. Tonoloba Mawanda nazolo mona Blaise Mawanda na œuvre zo sala de la part de Serge Lutumba nzambe na biso apambola yo. Na famille Masengo pe nazo remercier le frère Blaise Masengo. Et si ko zali de la part de toujours de Serge Lutumba, les grands réalisateurs, Zambe Nabiso Apambola yo. Le PDG Juju Ngala, la famille Ngala, ici Kozali, l'équipe technique lobby que Zambe Nabiso Apambola yo. Nzamba Moulia Bataliadora, oya rendre ba idée possible, un frère Didier à lobby que Azala qui na Ekodim
mais lelo a commis musicien parce que Congo Angola c'est déjà l'international. Tant on mis album partout dans le monde au somba. Ils en Amérique, en Asie, en Europe, tant au somba a commis international. Il n'y a pas un bon patron comme Jésus-Christ, frère Didier. Nayoki musique yo sonenga vraiment bien na matoi. Mais tous on a une question avant que yembe la biso pe frère nzembo ya frère Mike ici ko wutine je crois pas qu'ils sont bosani yango nazongi li question na frère de bazonzinge bo comme si œuvre de Dieu le la commerce le lopo osali album pote kango comme le la commerce ou ce n'est que par la gloire de Dieu après tu auras ton paiement parce que mutu nyonso sokazo sa musala azan li futinae mais bon patron que nous avons c'est Jésus-Christ ce que bazonzinge phrase on a o yomoko lobaki beaucoup mis ça qui œuvre de Dieu le commerce. Ouais, merci beaucoup na question yo. Par là pendant na ko beta moi c'était muke pour ngapi na za mwana ndaku ya église oebi Bible zoloba maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nabi Sabino ezaba ngana lobango na lobango papa pasteur ebele ona kutana bangwa Nangola soit pasteur basali yembi mabe ba conduit ba ona mabe pourquoi obi bayembi Angola muswa imani na Congo te ay atikala po imani na Congo te que tellement yi na Angola tellement zaki ke ba dollar réseau sopanara trop au moins mutunyo surtout yé na posa no yi manaka église et comme yi manaka église ba biseke église mikolo do futa so yi manaka église et do futa pour les ba sango donc on a Congo et biso peto yaki na ngola wa la frère Mike autrefois avant on a tikala toro et ça li que au moins na que nous surtout mission surtout pour ça na yé et ça ka ki nobeta na église ba futa kai au moins ba futa pe ba mongo ebele mususu atela ozala baptisé na Congo wana ayepe na kati église baptisé et aussi za na kati église nana andimela nzambe te asosela nzambe siko mutu bongo to na kati ya confusion to na kati ya confusion siko na kati ya confusion nande ezosala ke ba chrétien ou bien ba na nzambe ba musicien to ba musicien chrétien donc ba chrétien musicien to ba chrétien musicien non ba musicien chrétien siko ba chrétien musicien ba bima sous-souté et là quand on partage on a même avec un pasteur j'ai même le problème avec nakata église na biso nakata Vasilom ya ko sala ki départ moko ba musicien na biso nakata Vasilom mawa na ye o senti que bato bazo beta oyo bazana niveau ba pesa ba mbongo te siko tellement déjà ba yaki ba s'adhérer nakata église ba pesi forme moko déjà que ba pesa ba musicien mbongo siko eloko wana équivoque wana pour longola ngo eza passe na mboko Angola que na ko conseiller na ba musicien ya Angola na biki na za na Angola nanu to boma esprit to longola esprit nzamba futaka et na semino ki nzamba futaka pour ngape nazala na église na fandi beaucoup des années na église et aussi na kata Vasilom ma kata église awa j'ai eu beaucoup de sollicitations ba église ebele ba solliciter nga pour que ba no futanga mbongo n'a pas si occasion à mon côté. Pourquoi? Si on n'a pas cette occasion, il y a des fois banzembo bozoko, bongabo konde boyo kangote bo. Pour n'engagner dans la soif, il y a olinga rosa la pona mbongo. Alors etema qui n'a pas ça qui mo komula mbongo, n'a pas si tananga na kosai la nzambe na kata église okoyabo il y a des fois na comme installateur na kata église, il y a des fois yekabo na kata église pour installer ben instrument. Nyo surtout on a poani. Na na posa kosai la nzambe. Pour parce que la Bible maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire au sala on a volonté no surtout nzambe na bi ke musala so sala nzamba futaka. Donc tu es aujourd'hui terre au sel la nzambe na kata église sans pour autant que o lukali futi moko boye o maki nzamba futo ke e ozo lukali futi ozala après des temps ozala gagner mabe pour er mbongo wa futo te lobby au moins na kete funa ke luka église msusu alors to koma okomi ndumba église ok église ba futo ok église ba futo donc finalement o se retrouver wapi donc nayebi ke nzambe na lisungi na ye place ba fo bazali. Il y a aussi des vrais. Donc, le quoi na kata Vasilom, ça m'a permis que continue de l'anga battre le quoi Jacques, Jacques, Chance, frère Béni, tout le monde
trop doux aluka mbongo te azwa osela nzambe poka ke alingi nzambe wana donc alingi nzambe wana siko nzambe bongo pena tika e atika e te apambola e nzambe apambolaka bandeko nanga nzambe apambolaka na musala osaila e nzambe apambolaka. Merci Frère Didier likamwa falo nyatelango vraiment ndingo zolo ba c'était hein parce que l'église mingi nazuba bapela bato ebele maman inansa ya kolobela biso mususu bien nga série inansa ya kol mususu tungoza nanyo nga bibenga ka ona kombo obengela parce que adoration et simbami na muto aza chrétienté il n'est pas baptisé même pas affermi mais parce que aibi ko yemba avant di kota adoration a étouffé église. Surtout dans l'adoration, là où Dieu descend pour répondre ses enfants. Et ça étouffé parce que la personne, il n'est pas chrétien. Peut-être ça a une semence à ma baie. Parce que nous avons que deux chemins, le positif et le négatif. Ce qui est positif, c'est automatiquement négatif. Mais un homme négatif, c'est un positif pour l'église. Peuple belé, la présence en Zambé. Ça étouffé. Parce que Moutoumoko Bouye, non chrétien, c'est mon aussi négatif. To yébité, c'est Dieu qui connaît le cœur. À Simbi Place Wana. Vraiment, Bananzambe, surtout Bazali branché les bossa internet Nabino. Nebsarabino, le fait qu'on soit mis unité aux Hollandais d'émission, c'est parce que Dieu t'a sondé le cœur. Bananzambe, Bazaka précité, surtout pas pasteur, même que musicien dans une église, tika place à Nabongo. Les dieux qui t'a choisi pour la vision, tu as dit que le pasteur Dodo Idaousa, qui est le visionnaire de cette église, est Jérôme. Nzambo a péché aux visions, il donne la provision de tout. Donc, frère Didier, le bec a péché au Batmissus. Frère Didier, naïbi que ou taille pas frère Mike Kalambay c'est la bisope extrêmement quoi moins nzembo ya frère Kalambay tout sengo pardon ils étaient que ils a loko la propagande non mais ici ka ou ta ki ska batu ba yebela que frère Didier mabika o le komi la solution tikanga ina netola yo ya oh tikanga ina netola yo ya iloba bomoyi okomisinga mwana nzambe o liloba bomoyi okomisinga mwana nzambe vraiment liloba bomoyi emisinga destiné liloba bomoyi efanisinga na mikolo liloba bomoyi emisinga loyembo liloba bomoyi efanisinga na mikolo. Shabana waniwe tena nibanze ni mutu Shabana wanye elongo na Yesu tokobange lokote tomola bombe allez soulevez allez tombola bombe ah soulevez oh papa tsene tombola bombe bana Paris bo soulevez oh Suisse tombola bombe mite coupa soulevez merci vraiment. Ma chère internaute, baza branché na minto na internet, frère Didier a outi ko reconnaître papa nae parce que l'ingratitude eza vraiment ya biso bana nzambete. Auto yemba funze momoko ya frère Mike Kalambay esika ye abimela kisika to yebelie frère Didier. Frère Didier, tom solo bipo okoma na pasteur. Parce que comme il le quoi moi vent hein, presque tous les musiciens congolais autoyebi bakoma lelo côté ya bakoma prédicateur. Tous un exemple, il y a frère Patrice Ngoy. Aujourd'hui, il prêche. Tous un exemple, il y a frère Henri Papa, un musicien, mais le lazo prêché. Frère Atom aussi. Moïse Mbi, tous un Moïse Matouta, Bangonyo Soana. Ils étaient des chanteurs, mais aujourd'hui, ils sont des prédicateurs. Peut-être Yopé Lobito Soutoukaboué, frère Didier La Solution, a commis des prédicateurs. Merci beaucoup. Je vais encore répondre au bout. On a dévolé. Comment pasteur t'es? Ok? Bazalara botamara na vocation pasteur. Ils ont vocation mobimba. Que prédication côté à prédication tout ça là déjà na kata loyembo déjà.
Comprends, Totera déjà, Erozoyemba déjà, tu es en train de prêcher déjà. Ce qui est ce qu'on a vu malobananga, on a zoyemba, na romo tele maliboso, na romo ezokte ngo batu. Et ça on m'a bêté, pour être tele maliboso batu, na eba pesinga cantique, frère Didier sko tozo personne zembo yemba, na exotaka nanu. Na exotaka. Que kokomande pasteur, wanande eza vocation. Ce qui nzamba bengaki, azala pasteur, c'est toute une ya chemin mobimba nzamba ko longolo place obo alongoli Joseph na kati ya Kana amemi na kati ya Egypte comprendre pour akoma lobi likonzi ya famille na bango donc nzamba yebi ninga memara mutu comprendre yebi ninga memara mutu donc ezate ke mutu abandaki donc nakolo ya côté ma pona kolobara te pona oya komi boye oya komi boye parlanga na ko pe loba boye soki lobo moninga na komi pasteur kokamwa te po ya des fois ezaki destiné nzamba a destiné qui ont déjà bongo na kata plan a planifier qui ont déjà bongo eza nyonso tout ezaka vocation nzamba ko banda nanga moyembi lobi akomisinga pasteur comme si pas ko banda nanga po koyemba eza grâce donc muno surtout ko na kata église akopo yemba na yi sikoyo côté ya muno surtout côté ya na yi en fait ko sala prédication ko ne ba pasteur pasteur Moïse eza vocation mobimba donc par là na répondre des questions na on a dévolé pour eza nango destiné nzambe donc nzambe na bitinza ma place par memanga na ko ya ko lobate ke lelo na suki na za pasteur te non on habite place nzamba memanga pour na yebi au moins on a kanyango au moins nzambe mo yebi oyoki bino moko que frère Didier Lobi eza chemin n'est-il le pas comme la destinée parce que aleka qui quelque part donc ceux qui le loba comme ba prédicateur bazoteya peut-être ça qui chemin mon konza mama ki bango abengisi bango ba comme le loba prédicateur parce que oda ba salaka et sa prédication. Frère Didier Lobi que avant ayemba sala rappel piquer les exhortations. Frère Didier to loba makambo ko yemba adoration dernièrement n'a pas de temps en entend le adoration et ça il moko isimbi vraiment le cœur de Dieu ça bouge même le trône de Dieu et tinda que nzamba sala tout mon action est belé surtout un exemple il y a peuple où Dieu a choisi comme Israël tout mon exemple est belé le prophète David Saoul tangazaki na kanda makasi atinda ki balukile mutu ayebi ko beta son ya musique bake balukile David tangazo beta lindende makanisi ezokita kandi ezosila tomoni peuple d'Israël avant que Jéricho ekweya nzamba apesa bango recommandation babeta ba trompette donc c'est la chanson aussi même Josué avant que bakatisa Jourdain nzamba apesa bango batia ba homme de trompette liboso après ba sacrificateur ba simbi axe na lilulu wana ya musique bazokatisa donc ma ezofungwama mais lelo na ba église eza na frère mususu bien ba sœur je sais pas soki asimbi micro yemba comme si église comme na cimetière ezaka nini aza na vie de prière te mais ça pe na mutu mususu ka simbi kaka tanga azo simba micro mutazo lela mususu azo zwa solution sur place na musique kaka ezaka secret nango ezaka nini. Merci beaucoup pour la question oyo naibi secret nango ezala la sanctification. Pourquoi la sanctification? Webi muto azomena kata sanctification mingi aroke ningoma ya benfika te tokwa to na ngolawa aroke ningoma benfika pendate comme ça ko kenonka pour kolisa susu vie de prière na ye comme si aussi aroke nango na wana kin ba ngomba mangengenge peu n'importe ponika po aluka akolisa vie spirituelle na été que ce qui ozo mela trop na kata sanctification tu vas voir que on hôtel maliboso batu au mona hôtel mika ko yembika boy o comme moi minu mabezo ki ebi manakata na nzoto mutu au moins que nzamba en train de faire ba miracle à travers ko yemba na yo j'ai un témoignage mutu moko azobisanga frère na yena concert na yo pour na livrer déjà des concerts awa après kolongwa na concert na yo frère na moi makambo ebele nzamba sala linga là c'est Dieu nzamba sala ngosko par rapport à vie
ya sanctification. C'est ce que vous en avez via sanctification te bon nazata pona kolobara via batu ba batambola boyo banini. Donc ezaka tout simplement kolisaka via sanctification au moment que nzamba on sait à travers koyemba na yo, à travers tout le temps noter malibosa batu zo yemba nzamba on a utilisé au makasi. Merci frère Didier, peuple de Dieu boyoki. Et ça, le fait que y ait des montagnes, parce que comme moi stratégie, montagne, ce n'est que la vie de sanctification. Et puis qu'on vive la parole, hein, parce que ça fait part, hein. La sanctification, il faut qu'on vive la parole. Frère Didier, le bel abyss aussi, tout comme vraiment un album na yo, na kati vraiment un album na yo, la destinée. Le memio oyo zali na chemin surtout ba parcours aux an orchestre awa ou bien préparatif et zanenge nini ozo sala peine appel na banani parce que c'est important l'œuvre de Dieu il faut aura toujours lisungi il y a des gens aussi bazaka bango moko na posa kutu ya ko aider mais peut-être bazo lukabas aider ou beba semer na muto baza sûr que oui vraiment la main de Dieu apanae betela biso nano ndenge nzamba lobela kiyo et puis orchestre na yo avancement et album na yo et quand est-ce que ko lancer yango? Merci beaucoup na question yo awa na Angola nazana groupe T na Angola wa nazana même na kin pe aussi nano na sali groupe T nazo so appelle les belé pas musicien belé frère Didier toi na posa kota groupe toi na posa kota groupe non au moins dans un groupe zo accompagner nga nzamba sungaki nazo ki conviction ko sala album oyo ma destinée nzamba permettra kinga na kekuta na frère moko frère John Kalo c'est un frère on a s'appelle Makasi fort c'est un bon arrangeur. Je crois album Ozo Bima ma destinée pour découvrir. N'est-ce pas que frère pour découvrir comment pour Nangola wa ezara okutana ba musicien pour toujours ba esprit belé moi aux en Congo musique Angola elle a bien été musique à poto elle a bien été que nazayi confondu na mboka Angola comme on a le frère John wana au moins senti na que frère azo bimisa de meilleurs quoi mutu moko azana Congo asika ana Congo na no musique ezo botama au sentiment que était frère to balali na ye donc j'ai aimé kokuta na frère wana je crois album moyo nzamba permettre ngo bimisa na temps wa lingeli pour album moyo ko pambola bana nzambe ezo sa ebele na chemin ezo sa belé e baksa su ba foi batu omoni album nazo le bela titre farisa ma destinée nazo manaka nzembo nazo ba koseka ya penina ememelinga an eza bela batu belé batukayo basekayo bacholayo babio balarate obotarate par-ci par-là et belé donc peu n'importe maramba lobela yo na bisayo que eza nango chemin ou eza nango quoi eza nango temps oyo nzamba zo mema na kata destinée donc obungi seliki na yo te fana na kata liki na yo po lobi na yo nzambe mtaye biango yango monique album ma destinée nzamba bimishango pona ko fortifier susu bana nzambe kozongisa susu bana nzambe na kata foi ya olasamna kete nzamba za longo na bango para na bakata ba réalité o bazo lekisa nzamba za na bongo na bango donc album o soki nzamba permettre et ko bimana année oyo na fin année oyo ou bien début année wana to ebité ndenge nzamba azo bombela biso album oyo nzambe pa permettre que tokuta na un producteur moko boye frère Milton on a salué Maison Caleb donc et kangi portité na bato bazana posa ko soutenir nga et na pekisi pe muduté a zanga ko soutenir nga numéro eza fixé wana o bozomona wana donc eza numéro o ko contacter nga na katangola wa pona ko soutenir nga pona œuvre po na bike frère Milton aye mutu moko azaka ye morote eza bato belé alors mutu mso benga frère nga na ko selo nini ngoko pona ba clip
frère au moins que ozo sunga déjà œuvre de Dieu pour comme la bana bato belé na kata banda kuna bango. Donc vous allez bienvenir ya obenga biso pour na ko soutenir œuvre yo. Vous allez na les bienvenir ya obenga biso pour na soutenir œuvre. Donc vous allez mutu moko oyo ozoya ko sunga œuvre de Dieu et comme la bato na kata banda kuna bango. Olobi oko lancer on a décembre bien l'année prochaine tous en a mois septembre. Maman kuna otika la ndenge nini? Bon pour la maman na koloba na télé té surtout cela qui ndengini surtout cela qui boye to koloba na koloba na télé té donc il faut na loba na neto solara na et to solara chaque fois donc egno stuel ata en asisika bo to solena donc egno to solara na donc ya mara mnote ke o bani je t'aime beaucoup chérie yo ebika neto yo kanaki donc album ezobi mana fin année oyo pourquoi na lobi bongo po to za dans studio toi dans studio donc aussi déjà déjà tromi déjà na komina na sa ba lead nanga je crois sur na sali lobby après to bandi ba mix après mix to banda ba clip ba clip maintenant numéro à contact na kopesa pona ni bobenga biso eza code ya mboko Angola 00244 933 93 83 24 na bandeli 00244 933 93 83 24 na suka. Donc sur bengi biso aux frères Didier Malamoko aux secrétaire té aux mbamoko frère Didier oyo to solana Malamoko pour na soutenir œuvre oyo et comme la bana nzambe na banda kuna bango. Merci beaucoup vraiment na frère Didier. Na ba frère ba sœur ba compagnie biso merci na bino pe ba fidèle internaute merci na ba fidèle o ba landara émission na biso mulie bataliadora ezaka pona ngati eza pona pepe de nyonso eza pona nga eza pona yo eza pona biso bisika bozwami na lebisa bino pe que naza na besoin ya ba soutien na bino spirituel pe financier ba porte ya mulie bataliadora eza ya kofongwa ma numéro na biso bomona ngo tous les jours tangu bo assista ka ba émission ba oyo ba partager ka nazo encourager bino bo partager toujours ba émission nzambe nanga opambola bino soki bozana ba question botindela ngai na yamba toujours ba message ezali ouvert en tout le temps na sabino la fois passée que tozala na capacité ko répondre mbala mon côté mais avec l'œuvre de Dieu na aide nzambe na aide na bino pe trokoka ko répondre na question moko ko luka pe mutu moko oyo bino bolingi tokutana bango pona ko sola na bango. Merci vraiment na ba fidèle na biso nzambe a pambola bino naza wana toujours servante na bino Inancia Mauricio da Silva. Je suis toujours dans mon poste de service. Nazali ko remercier pasteur Nangai, pastora Isabelle Formosa da Costa. Il y a l'église unie sous la création. Na ba serviteur nyonso, na ba servante nyonso unie sous la création. Nzambe ya mule bataladora apambola bino. Je remercie aussi les révérends docteurs, pasteur Israël Mbambi. J'insiste qu'il est le père de Serge Lutumba. Nous allons remercier Papa Bagino Baya ici kozali nzambe nanga pambola yo. Nous allons remercier mutu autant on a kenda kosala service na Congo ayamba nga malamu atiaka mbongo na œuvre nzambe Mardoché ici kozali nzamba pambola yo. Nous allons remercier encore diaspora nyonso à Salem ici ka bozwami vraiment nzambe nanga apambola bino. Je remercie encore une fois de plus la famille Ngala. Nous remercier famille Bikebo. Papa Nabiso Musée mon en personne. Naliko remercier Vicky Ozana na Mado Bikebo ba collaborateur Nabiso il y a Irlande. Nazaliko remercier famille Malek Pelo. Naliko remercier ba camarade nyonso ba yebi biso ba yebi ngai nzambe nanga pambola bino. Nazo remercier encore bébé Nabiso Samuel Lutumba famille Bikebo isiko bozami na lemba nzambe na biso pambola bino vraiment naliko remercier aussi notre frère de la part de Serge Lutumba Patrick Bolampeti alobi nzambe na ya pambola yo vraiment naliko remercier Jojo Mandiki je remercie ma maman Ndoti naliko remercier église nyonso sika peuple de Dieu bozwami le vrais adorateurs que le Père a besoin pour être œuvre ya nzambe et kende liboso soki nzamba a permettre na prochain numéro tokuta lisusu naliko remercier
l'équipe technique Nyonso, Serge Lutumba, Impact à Makassi. Naliko remercier aussi là où nous sommes ici à l'église Age ou Homme. Voici l'homme. Le visionnaire de l'église, c'est le pasteur Dodo Idaoussa. Nzamba pambolae na accueil ba yambi biso na lingi susu que bo bouger biso mukie na pesa ba chao so qui va permettre au prochain numéro tout le monde analyse. Mokonzi okamwisi ngai na surprise betikaki na mato ya bato iyo ya nolinga ye na imilo yimbo pe na tatoli na miso ya bato soki bile ezosepelisa motema moto ebongo adoration na ngai ezosala nini epai ya papa bile ya molimo esepelisi nzoto moto ebongo adoration na ngai ezosala nini epai ya papa ngo maloba lokumu na lobeli yango moto te nayebisi yango kaka mon Jésus maloba lokumu tolobeli yango moto te nayebisi yango kaka mon Jésus ata bakangeli nga bikuki nyonso ya losambo na kati ya motema Jésus yango nayembi loyembo oyo na degre mosusu mokonzi okamwisi ngai na surprise ebetikaki na mato ya bato iyo ya nolinga ye nayembi loyembo mpe na tatoli na miso ya bato Nebozo Kabino Moko, le frère Didier La Solution, Aza Awa Oboyeba, Ayeba na kombo ya Didier Mambika. Alobi que Nzamba Alobi a changé comme Didier La Solution. Aza Awa Namboka Angola, Soko Lingo Kuta na église, Oya Zaliko Sangana, Ezana Petrangol, Soko Kitina Imbondel, Otunika na Lingi, Nazwa transport ya Freshkura. Soko komi tout juste na Freshkura, Otunika ka église Ejmi ou Ejouome. Voici l'homme, le pasteur c'est Dodo Idaoussa. Okokoma Okomona frère Didier, il est là disponible. Bobenga bidon pour kutanaye. Merci beaucoup.